Olingi Otala émission Yakambangu info plus aïe aïe na cliquer na koti YouTube na tala info plus pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso ezaleka info plus tala pe mona info plus. Ah oui, événement, le 20 mars, en direct, il y a Tchango, précisément la Chine, pour la marche, il y a Bana, la Chine à propre, grâce à conseil spécial, il y a Bana Chine à propre, autorité morale, il y a Kabo Mwamba, il y a excellent qui a fait ça comme Alem, qui a vraiment la carte Tchango, il y a image, merci, il y a Kabo Mwamba, autorité morale, il y a Tchango, vraiment, vous allez la brancher, Bana Nion sur Tchango, Bana Nion sur la Chine à propre, partout vos amis, vous allez vraiment scotcher, la exclusivité à marche. Ndengeni ne kozali la toza awa na siège social na bango place basala ka ba réunion tokotambola na bango déjà kolanda bandeko nyonso balobi par rapport ya événement ya lelo ngape nazawana nde na sino deno ngamo bomoninga na remarché donc malgré si ma caméra nazawana grâce ya bana chine ya propre et puis autorité morale toujours ya Kabo Mwamba autorité morale ya Tchango vraiment merci na yo et puis na bana ya Tchango nyonso oyo bakolanda biso partout dans le monde entier vous allez vraiment brancher na un peu plus marche de santé à Buena mais salamate nulle part ailleurs kaka papa na Chine propre intérieur na bango donc chez nous il y a la différence, chez nous il y a la qualité, chez nous il y a l'excellence qui t'emporte. Ah, nous allons la préparation hier à marche de santé. La base est à propre. La polo tourna il varie. Et qui ont fait la qualité. Donc, dans quelques heures, une heure ou 45 minutes, on va faire voilà. Donc, tu vas mener un mutuel euro. Et c'est là où j'ai donc, tu as pu faire un jaloux. Donc, là, direct à dire à siège de l'autre, à partir de là, on va ouais. Oh, tout le monde est à côté moral. D'abord, Mwamba, merci. La délégation qui est l'émission journaliste en ligne et YouTube. Et pas la photo. Voilà, je suis la propre. Ok. Tamou, il faut y
Donc cheval, il faut pas cheval. Donc carré, ma solo carré. Bana china propre bango yo. Ba ko tonga, ba zo e bana. Ba ko tonga ba biso ba ba biso. Donc ko tonga. Ba ba so ezade. To bomi to kati. Na biso la biso. Atendo ba tiaka ma bezo le. Merci. C'est bien magasi bandi. L'initiative ya marche le 20 septembre. To bana to ça la réunion. Na mapela na kati apo tokozonga tokokata ngulu tokotuna ngulu otunaka su ngulu te okomprendre tokotuna nde cheval tala basi na propre tala bachera bien babel homme okomprendre donc bato côté mokai kabo momba merci na initiative osaleli biso na do oyo opesi biso mpona otindela biso Janis Arline en tout cas nzaba bizongisa esika obimisi ye me autorité morale ya Tchango asepeli mingi vraiment na che osaleli biso bona monopolise parole te naza bandeko baza awa okokoloba ya dégâts ya liboma Ok, en exclusivité, les jours promis, chose réalisée. C'est-à-dire que Banachina propre, et tant que Mopandi Sangwamabele, je confirme, il n'y a pas match. Mesdames et messieurs, je vous dis, il n'y a pas match. L'appareil photo n'est pas magique. Quand tu es vilain, tu sors vilain. Quand tu es un bon gars, au Maboga. Si tu es une belle fille, au Bimara Kitoko. Yango biso to sangani lelo, to bamingi te musalande. Banachina propre, ndenge eza le roi escalier to mat. Malembe, ayebi. So yebi te, olali na ndambo za titango etana. Après ce que va réaliser makambo. Biso to bato déjà to banda. To salaka déjà. Taka molobeliso alobi. Taka bele ya musika te ya pembe déjà. Nana liboso na bino. Oka bado. ndenge tolobaki donc toprometaki mpe tosali donc chose promise chose due donc baje te ntango babala china mpo besoin escalier de sommet donc so bavantire te tobala ngenge ce sont des responsables bavrai loko na bavrai chéri donc baje te toyebisa bango bakolala balali donc masolo yango ebandi malembe biso ozala presse te totelema na ma ya miso na biso moto ya bushi donc totelema na ma ya miso na biso tokendaka komandie te donc eza biso moko osoli bongo na poche obimisi osali donc kitoko basala mpo mpe carré masolo eza carré donc wakoya kosika otie libaya tolambeli donc ezali bende okutani donc masolo kitoko nzambe oyebeli biso tala likolo kitoko donc tozotambola ngulu deja ya daye donc na mito ya daye akoti mepisa $50 talaka ngulu episa $50 esili pilipili ya $20 pilipili ya $20 soso utaleli boni bozili ngulu tobendi eka pembeni soso aleli me tobendi eka oya misima mpe basala mama l'événement lelo toyebisaki kaka keno boye mokolo ekokaka te ekoki botuna na bino susu ngulu te po histoire ngulu lelo ezovide po botuna nde cheval amemaka batuna mokongo kasi mpona nini amemaka bana na ye te lelo toloba ekeno maboko asalela makolo zuwa te mpo kaka makolo moto akotambusa ye comprendre filme nde yango ebandi zoologie nde toyebisaki bino evandi bana chine propre toujours haute toyebisaki bino lelo mobangene événement ekeluka evanda ocomprendre na rythme kaka ya bado lelo en tout cas boya botonda bangane événement lelo donc mingi ya olobeza te petit na ngai bavrai chéri apesi la zoologie na merci beaucoup vraiment lelo nde eza lelo tozelaki yango ya trop lelo nde lelo jour ngula lia mwana na ye événement oka nde naoloba nulle part ailleurs
poche de santé boye salamate donc lelo ntango ezobouge ntango ezoningana ntango ezobukana merci à vous molobeli ya bana ntango merci à vous kaka yosala yo mawa ple bana china popo tolelo ya trop ah oui balobi bana china propre bokoto babi ya suka fait mission en tout cas lelo 20 suka esili alelo bazwi bi 0 toujours bana china propre en tout cas lelo ngulu akoniama na ndinga liboma te enyingani ebouge bana china ngo elengi babo tonton babo tantine ya suka dega elapa lelo de makambo monde ezalaka marche lelo so ozamona masina te olombe bana chine propre babi chine ne tombera jamais chine ekweya baola botama na chicago te barata botama mwana chine oyo kelengi oyo nde eza mobanye na marche bayeye te barata donc bana chine propre motema pembe maboko pembe likambo na moto te babi bana chine propre toujours likolo yokani bandeko na biso baza libanda ya RDC eloko na bino yango oyo tozobundaka mpona kotombola bendele ya commune na biso tozala awa lelo nde tolobaki ke le 20 septembre toza na marche yango osama lelo ya miti oyo po bato bazokoya kata tobanda kosala makambo na biso to tozala président na vice président bazoya china golfe deobe westone papi teke mama marceline bino nyonso to bozali bozala bio calme bana luanda bozali te donc biso awa masolo bina carré tokangi donc merci. Voilà, dans le cadre de la sensibilité, sensibilisation, santé habituelle sensibilité, c'est-à-dire que sensibilité en zoto, neto ça marche de santé, pas de santé, il faut que le gars te donne la dame à critère. Il y a un autre, ah, on a un peu sambote là, tu nyonso, on a libanda, bana Chine popo wa libanda, mais der molato, ban États-Unis, Angola, Luanda, ba Kuala Lumpur, pour biso bana Chine popo bati na Kuala Lumpur, bati na Laos, bati na Guatemala, qu'est-ce que la mboka bana Chine popo ba ali? Bana Alaska, bana Chicago, bana Florida. Balo wa major le pada azana na Florida, masa na moko. Papite que les États-Unis, enda molato na Sudaf, na ebi ke bozawa ne belé et tant que mo pandisa. Mami epenge ya ba mami, tala kaka on est ensemble. Boko ça ba komo batapoto to boka bango ça la moi bien, avec musika to ba ke toza ensemble là bango. Biso tozo marcher, bino bo mona ba image oyo ko sala bino bien. Molobeli ya bana Chine propre, molobeli ya bana changu yo, je confirme que marche oyo en exclusivité bozongo pe et pas en moko bozongo pe la soi connexion et ça la peut moi bien parce que nous surtout on est en famille bana Chine propre. Na dit que awa kazande konanga de tous les temps Gino yo faut le bela pour la dit que yo vous avez la forme molobeli et les gars ouais ne te visez bino kaka depuis ma solo we bandaki lelo nde la finalité ya masolo yango oyo toyebisa bino bo mettre fin ya kotunaka ngulu parceke ngulu botuna trop baepe banda kotuna ngulu lelo finalité ya ngulu ezokota na mabumu na biso bokotuna na bino kaka cheval pourkui amemaka bato na mokongo kasi bana na ye amemaka bango te sibomituna bokozela ne pas ya cheval na minute oyo le 20 septembre ekokaka te ekoki oyo babayeke no kaka lelo en tout cas mpenza makolo kosalela no maboko kozwa te po kaka makolo nde moto akotambusa oyo topesi na bambote ya makasi epa autorité morale ya ntango kabo mwamba ye nde
moto asali biso grâce ya makambo oyo tito oyo oloba boye c'est Kabo Mwamba topesa susu longoni ya mingi epai ya président ono bamembre ya soutien ya œuvre oyo Manix Mambi notre président vice Dadi Bouika en personne mpe tobela bandeko na biso partout bisika boza na monde bisika bana chine na propre nyonso bozali papi teke na États-Unis mwa t-shirt ya pembe me nayebi na minute oyo masolo oyo otala ngo kaka lobi erobino deya bwana na pongi bolali mwa t-shirt ya pembe banini esala mwa genre mama na biso maleo na Suisse bisika ozali mpenza tuka longoni ya tro kota connexion direct au vivre événement sans oublier bandeko na biso nyonso tu oyo baza na kine précisement na Kinshasa ya bino yango wana oyo ezanga ndeko na bino Serge Ilembi moto na opesela zolozina en tout cas événement suka na événement suka na événement lelo eza lelo biso nyonso tu nzela mpona fierité ya commune na biso po totombola ntango na biso ntango nga na benga yango eza paradis ya Congo badesizio nyonso so euti na ntango te ezalaka na on efe te donc biso tu ntango en avant tala lelo oyo mabele emeli mai filme nde bandi oyo toyebisaka bino yango oyo filme oyo naka moto atala yango te bato tu bozela kotala filme oyo mipesela tort to raison na mystique ya fourmi deklo oyoki zolozi na ndenge aleli ya peke dengola mokolo ngando na makolo mobali ya lolendo donc topesi bino kaka bambote ebele bisika bana chine na propre nyonso bazali mpe na baoyo balingaka kosangana na bato te ere yango oyo ntango masolo ezala na facilité ntango ekokoma baformalité ebele bamosusu ekozala mawa bokoto Bonjour la famille, Banachina propre. C'est maintenant l'événement. Ça a pris vraiment du temps pour se préparer et maintenant voilà le résultat. Nous avons gagné maintenant. Il est déjà 8 heures, nous allons commencer notre marche de santé. Donc c'est dans les bons, l'équipe est déjà là, la présidence est déjà là. Donc on se prépare déjà pour mettre les pieds en route pour faire notre marche. Donc Banachina propre, donc
ezali marche de santé mokolo tonga akoyebana donc otambolaka na mingi te malembe kaka ndenge ezalaka bino bomonaka ndenge eza donc masolo eza kitoko ya dégâts bana chine propre mokolo tonga akoyebana merci dans les bons c'est votre communicateur, c'est le communicateur Yannick Mayama chez moi sont montrés la communication a été reçue, nous avons gagné bana chine propre c'est ça, merci beaucoup sorte officielle dans la Chine propre. Check. Ah oui, madame, ma demoiselle.
là, dimanche, je vais attendre la on a bloc pour avoir l'image, il y a juste bloc, voilà, juste bloc, voilà, juste bloc, voilà, juste bloc. Voilà, je suis d'accord. Hein? On aura bloc, on aura réparé, on aura bloc, on aura filmé bien. Mais il y a de filmer déjà. Il n'y a pas fait ça que... Bani. Ouais. Autorité morale. Voilà, autorité morale. Trésorier, Robin Bomo. On sait pas dingue, original. Aller-retour. Kamina Banki la Vissoye. Aller-retour. Aller-retour. Autorité morale. Kamina Banki. Kabo, mon autorité morale. Kamina qui Yangoyo. Ok. Donc, check.
Pour la vie. Attends, la petite awa, masque allô? Vamos la pema. Suisse là. Ouais, autorité morale. Ouais, à la minute de route de Kulumba, donc il m'avait quelques mètres, après c'est à Sifoko. Donc, tout ça marche, tout marche bien. On ne sait pas de technique sur la ligne. Pourquoi ça, on marche bien, tout le temps, on a déjà prêt à Sifoko. Alors, tout le temps, on a l'aise. On soit du banda, on va marcher. Maman, c'est une marche de vidéo. Sombara, tu vas payer pour Maraga. La Chine propre marqué. Tamboulot de la vie de monde. Ça va, tout va bien. Tout à l'aise. Donc, pour le nez, anesi lokangi bo tolakisaka po biso wa mitutu ya ntango Chicago professionnel pa ndenge dia bana kati awa okole vanda kitoko po ezaka mwa marche toprépare sortie officielle wana nde ozasomo po wela kobeta na kati donc wanasala apocalypse ona topropose ta te mais ekozala événement ya makasi ozasomo to ndenge akonseya lobi sortie officielle kala te talaka na bapolo donc va préparer masolo malema tozatia vers ndenge tolobaki vraiment na Chine propre
na évolution ya commune ya Masina mais tcha yo mokili donc j'ai été des fois te kitoko il faut TV autorité morale ma caméraman Charge Masina okuma moka Autorité morale à l'ombre. Ouais, toujours Chicago, original Patengue, donc bon, le retour de Kalaté. On reçoit la photo, tout le monde a il n'y a pas de souci d'encore. On va dire la Chine à propre ntango biso tosala makambo malamu bango bayoka zuwa mama yanga ezuwa telikanga moto te bachina propre bado wana mafimba wana matondaka awa tozali na sozi na siforgo toke siko vers poto dirige vers PKTF ozomona makambo oluki tokomi na socidaire yango bana beoni soki siforzal yango sikonde biso tosala makambo babien boye tosali mabe ntango biso toyoka boye bango bayoka pase autorité morale.
merci maman. Bato baze belé. En tout cas, ce doit être la bunga. La bunga, on est pas sous stoppé. Ouais. Personne. ozopesa la terre tokomi wapi? Ouais, bana Chine propre. Awa, toza na Siforko. Tobandaki déjà depuis Kulumba, Bekatef, tokomi na Siforko, on avance à pas de crocodile quoi. Donc on est en train d'avancer. Bientôt là, tous à rail. Poto, bima, m'appelle à rail. Donc on avance, bana Chine propre Fox. Fox ya Chango. Bokolo tonga akoye bana. Somo trop. Merci. On va vers le terrain. Président, ça va plus donc match nezaki donc ya mystique donc bato balali bana bavimba bana bayokaka te bana batonda bana bayoringa bana bisambi tikaka tolobela tolobaki marche de santé oyo osala ngo na kati ya masina po oza banatif ya masina boyekinde osalaka bakende osala marche de santé na bango na babalabala na bapresse bamona bango biso okaki te marche de santé ya biso oyo ifo tosala ngo na kati ya masina po toza pena bana ya masina tobotami na masina po tofandisa na masina na biso
toala ntina te tobimabima bato amona biso na bamakadam te tovandisele masolo na biso ata masina bato tu bareve biso donc bino bomona oyo masina na biso tokona orai wana rai koto ya sipoko aéroport ya wana otimelaka donc ya koloba tro eza te donc boswaka image simba waya kimakala yaya bosembola mpona bato solo na masolo ouais biso yo na bana sina moto asalebana lelembi na caméra na bana toujours dans la rail na mulondo kota twenge bao batika twenge bana bapoto bamasa bamambre bana chinako toi kota twenge na rail kota rail kota twenge kota rail kutu se donc DC za koto so moto olobela wa ebi DC mwana masina DC za koto yo na elo koma wenza mulondo koma sola wa ya moto anote makaba kibola bola côté ya magasin mutu donc kota diamant donc tu vois déjà parce que tout le monde a dit que c'est zonga la base ndenge ezalaka oyo kimbuta ekufa oyo kimbuta ya mabe tro otala dengula otelema aza wana baloliama na baleki na bana ne basoso bazala baoliama mabe donc talaka mama Marceline abi kuna namonaka marche tina so video na kati ya musika comprendre États-Unis komaka pola pembe komina Marquez comprendre ndenge ezali jour démarche je suis c'est ça que la Chine est propre. na wenza mulondo donc ya wenza kate to bima na direction BKTF akai moi je suis kitoko osala te donc malembe ok check autorité morale Marche kitoko kasi taka bana Chine propre kitoko makasi en plus ça fait propre donc du moment sur le toit propre makasi ça penza mkoto ngaiba ndemelo merci à suivre siko mosala kuta bino donc bato oza misika tokomi na wenze ya mulondo na rai touti siforko tokomi siko na wenze ya mulondo oyo bayebi masina oyo bayebi ntango mutu moko te abosani wenze ya mulondo dans les bons tokeka malem rai on avance merci
La presse, Banda to banda qui na lobby hein. Oh, moi je suis invité à ma secrétaire Nixon quoi, André de Lemba. Mais tiens on est makamu quoi. Bana Chine propre qui est dans ensemble quoi. Ils sont même à suivre. Tu ali quoi. Bakoto. Ratate. Mise en marche de ça là. Ah, tout le monde déjà l'avenir qui doit faire. Tout le monde est armé du Sali, armé du Sali. Tout le monde tout le monde a siège, tout le monde a membre de ce siège, il a vu ça. Et bon, on continue à marcher de ça. On va dire je photo comme ça. Je suis fatiguée. Il faut pas y faire. Ah, donc comme la idiofa, c'est l'idiofa carcéré. Oui, c'est dirigé. C'est ma question armée Sali. Après, on a qui monde siège administratif dans les autres. Après, on continue. On va faire sur ma caméra Sali. Ok, check. Et bien voilà, chose promise, chose faite. Et dans le baraka, pour l'autoriser, il va dire parce que les amis n'ont pas blague. Moi, il y a un sale et sale avec moi. On demande à Bato de féliciter. À Bato de féliciter. On a Chine, solo. Regardez là, on s'est adhéré dans le staff Navino. Staff intellectuel. Et si Bato va bongo, venez tellement nombreux pour réfléchir pour rebooster appareil fonctionnement de la province de Kinshasa qui est notre ville, appareil de fonctionnement de Massina qui est notre commune patriotique grâce à ma leader na biso de proximité tout le monde je signale bien la présence la plus remarquable président Jerry Lubala Yatika Massina te ya motema Cher Anos. Voilà voilà.
Oui. Ah. Oui, papa. Merci, papa. Bon, on a une idée, on a un conseil idée pour d'abord. Pour ça, on a bon pour sécuriser. Bachara matiti. Bon ça, matiti. C'est bon, merci. Ouais, toujours. Des ennemis ont commencé des pourquoi? Parce que tu es en désaccord avec l'Éternel. C'est ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël. La Bible dit ceci, ils ont compris ce qu'ils un siège administratif de Busso, une voiture à l'été, mis en rouge. Siège de Busso administratif. Donc on est dans Busso qui est vert, du va. Donc ici c'est la Mayamba. Qu'est-ce qu'on a de rien à dire. Casse baraque. makambo elingi ebanda kala te raise juste mama kala te toyebisa ye bino komeka kotuna tu ngulu te ngulu lelo histoire nelo sila okotuna cheval okomituna cheval amemaka bato na mokongo kasi amemaka bana ete bana chine aprendre en forme le 20 septembre ekomi lelo ti cette fois-ci on va casser la baraque quoi lelo filmo na bato batala yango te kolo kotala yango bado bana bayokaka te bado juste pour promouvoir commune d'Abisso. On a besoin, il y a une valeur pour défendre l'intérêt de la population, de changer un peu moins l'histoire. Bien que ce n'est pas facile, mais je sais qu'avec l'appui de tout le monde, comme l'union fait la force, donc on a quand même pour arriver, il y a pour changer modèle, mode de vie, même le comportement, il y a Banacham. Donc on est ensemble et vous qui nous suivez de loin, venez ensemble motivants, on a la même pensée, je pense qu'on fera quelque chose de bon. Ciao. Il y a
match de santé tolobaki yango oyo ezalaki mpona visibilité ya commune na biso bandaki banda assistance sociale place osakanaka na baréunion nde totamboli masina mobimba presque sikoyo tozozonga tokota na boulevard du 30 juin po boulevard lomumba plutôt po tokende mbala moko place tokanaki tokosangana biso nyonso wana bana chine na force donc à suivre on est ensemble. Facilité. Président, continuité Zawapi. Déjà pour ça, dès que j'ai prévu de mettre ça dans la machine, la siège de mais il y a moins d'agents, donc pas le bon les agents là. Ouais. Ah, c'est quoi le temps à la terre qui nous coûte. Le côté qui nous coûte. Donc, c'est vrai qu'on voit la place pour votre base de la vie. Tu vas dire que je vais donc, oui, ça, je ferai un kim, un kim Bouddha, qui est quelque part dans le ok. C'est un membre sérieux. Ouais. C'est quand on va y aller, il faut les cocater. Marcher les guides, on va aller. Nous allons aller. Marcher les guides, on va aller. Nous allons aller. Les pelés en côté en plaisir. Donc, des personnes qui gagnent en sous-bazar. Et conseiller Guillaume Alobi va se battre na ciment sur dans ton commis na terre promise place la biso to sangana pendant la confinement mobimba place que tout na yango wana mais reste suite ya marambo susu voyez bagara et appelé levé za lelo bana china propre apolo ko c'est bon rien à dire. Voilà, pas la Chine propre, tu commis ce qu'on a qui mouta, ouais, des chutes, tu commis ce qu'on a qui mouta, donc on est tellement fatigué, mais dans le bon on est ensemble quoi. Maintenant nous sommes à Kimouta, point de shit, tu tamoli mingi, tu bandaki na salle assistance sociale, la biso, tu kei, boulevard Lumumba, et on est là, tu connais qui t'y Sifonko, tu commis Tchouenge, maintenant nous sommes dans le point de shit, on est maintenant sur le boulevard Kimouta, et c'est là que on met la dolia Ngulu et Mokimba, sans moto.
deuxième groupement ya Chine propre mokolo tonga akoyebana merci. Stabilité à Massina. Stabilité à Massina. Bon, votre attention s'il vous plaît. Non, tu bandes qui la prière, vice bandaran. Tu bandes qui marche la prière. Quand tu dois faire à tes abards, tu peux faire qui s'appelle la prière pour que bandaliser pour Mela. Qu'est-ce que tu as dit, Makabula Bisso? Merci Seigneur, te remercier. Pendant qu'il a vu sur marche, comme si on n'a pas de site. Seigneur, tika était deuxième partie, tika likolia comme la o assisté biso. Mai to comme tika la mai, lipa to kolia tika la lipa. Gérer maloba na biso, gérer ba acte na biso, bate na biso pe na bozoni banda ko na komona esto libongo amen. Amen. Bon, tout marche na biso la présenté bien Isa Mayamba place to sala ka réunion na biso ya comité de direction. Isa place to sala ba réunion sur comité de direction. Yango to lobaki soki to lobaki kuna na nini na biso kuna na changu na parcelle on va écouter la awa la njili. Bon normalement pas la Chine propre et c'est ici district de Bumba ya changu. Donc déjà pour la district à changu. Yango sur ce, nous remercier na batu nyonso oyo tozalaki na bango ensemble pour cela qui marche de santé na biso nzambe asungi biso marche de santé na biso eleki na ndenge ya malamu. Na remercier d'abord balachi na propre nyonso esika bovandi po bomanifeste d'abord bolingo bomanifeste bavolonté na bino ya kolongwa bandako depuis 8h ti tokomi sikoyo na 14h. Yango nalingaki napesa bino merci soki place nyonso bozali soki tokoki kolibetela maboko biso nyonso. En plus là babisa boye bana Chine propre les arabes président bitazo dirigeant l'OT tozali na comité de direction la biso tozosa tosali ke bana Chine propre eko bandenge boboni yango boye sur ce na kopesa maloba na ngai na tambolaka ngai moko te tozalaka la na secrétaire général Auguste Peya soki okoki koya
tozali na vice-président na biso Dadi Dimika soki azali aya tometela ye maboko vice-président Dadi Dimika Dadi Dimika azali ye moko te tozali lisusu na trésorier na biso général donc trésorier soki na bi trésorier général adjoint na ye azali chargé au compte azali donc yango nyonso wana esangisi mbala moko trésorier général non famille Toupa azali moko te tozali na communicateur na biso tozali na RP na biso de la chargée ya relation publique oyo azwi barelation ezali projet monongo ye wana bana china mpo tozofonctionne kaka ndenge wana te toza na baconseil na biso oyo baosala te bamaîtrise morale ya bana china propre ezala epe calme baza wana soki tokobetela bango maboko eza conseil guillaume eza conseil patenge baleka awa lokola tonde koloba awa bana china propre eza kaka mutualité ya masina te eza mutualité ya district mobimba ya cangu donc tozolobembre na biso oyo bazali awa bana membre oyo bazali awa soki bazali awa soki oyo eza première fois filme yango oyo finalité toloba eka ya la fête eza premier événement pamba marche de santé enga sorti officielle nzamba osolaka ndenge alexi moyebi mais sorti officielle donc tolana baange betu moko Bonjour, papa, tout le monde est en marche à Banachina propre, où se présenter comme on a nous appelé Nani à Plaza Banachina propre.
Impression par rapport à l'organisation, il y a marche à l'élo. Ozoloba ekende liboso opesa ngo pona yo ba itene zani pona kutu marche nga pona itene nga pona ndenge kwa salero ça peut être ba itene nga puisque kana kana toujours ensemble la majeur pona que la quartier na quartier d'équipe ça la technique na la spéciale la salle équipe na quartier pour encadrer jeunesse en principe maman qui t'a bien na kata et ba découvrir ça c'est quoi ça makanisa namona na bakomi nyonso biloko ezalaka me paraka biso na masina kaka kotongana banini piane ezalaka te me eloko kaka mesangisi biso eza idema mabia na sepeli vraiment nyonso baza libanda ya mboka koyebisa bango nini par rapport à bainitiative bayeba libanda mboka ça va nous occuper d'un moyen ezali le monde est vraiment dans facile ata partir internet okokota okokontribue mpe na kati ya makanisi oyo balinga bazwi. Merci beaucoup. Président lelo ozalaki na marche ya bana omoni marche ndenge ebandaki na ndenge esuki yo moko nanu président baimpression na kozala nini par rapport ya journal le 20 normalement journal le 20 oyo eza journée oyo déjà topreparaki yango tolobaki ke marche de santé na biso ezali mpona visibilité na biso d'abord ya bana chine propre en plus mpona koluka balien par rapport ya bato oyo baza na bamutualité na bango baasibali na bango bassociation na bango na visibilité na biso wana nde ekosenga baapproche biso po biso nyonso tomema masina na biso ekende elongo mpona bato nyonso oyo basadire nano na bana chine propre te komitoyisa bango bonan train déjà eza na nzela tozosenga na bato nyonso oyo baza libanda mboka partout na monde entier oyo balingi basadire na bana chine propre céléblement yango oyo baya bango nyonso basadire bakozala parmi bato nyonso bakozala fiche na bango ya adhésion okolakisa bango ndenge nini bakozokotela kati ya mutualité na biso bana chine propre normalement pour l'organisation ya bana chine propre oyo na remercie nanu biso moko nanu bana chine propre po tosali effort na biso tobimisi bamisolo na biso tobimisi basusu na biso po tosorganize makambo oyo eleka na ndenge eleki boye donc eza nanu biso moko nanu bana chine propre na beffort oyo tosali pour le moment premièrement donc yango wana eloko na ngana loba tant que président ya bana chine propre merci nazanga moko te bana chine propre ezotambola na bureau mobimba toza na structure na biso nyonso ya bureau na biso donc tobandi d'abord na présidence ya bana chine propre toye na secrétariat toye na social toye na trésorerie en plus toza na baconseil na biso ya bana chine propre donc bana chine propre eza déjà nyonso eza élaboré donc bomeka mpe lokola yo oza mopanzi sango otuna na chaque département na biso ndenge nalobi banda na présidence kita na secrétariat kita na conseiller donc na communicateur na biso mpe azali wana donc ye motu azali na opportunité nyonso ya kopesa na communication nyonso ya kopesa na bato nyonso baza na monde ate surtout bana chine propre donc c'est un peu ça okati normalement otala baimage donc autorité morale Kabo Bomba Yoyebi sponsor officiel ya bana chine propre tout le monde avec YouTube bani ça grâce à autorité morale Kabo Bomba son point l'homme du peuple tata Dimi merci check na ça il peut la biso en d'autres monde dans le monde entier aux États-Unis il y a Suisse il y a France Allemagne Angola partout au lycée pour mon avis sur les dos oyo côté nous na poche je suis plus grand journaliste son point ayeti on va appeler tamboli en tout cas vraiment équipe nyoso to se peine na bino dans ça bosali ala mito to zaka avec muta to za ngubebela to dame to saka nyenge za ara parce que
Non, fête, mais ça marche. Et comme si marche fête, vous avez marche par 3 mois, marche par 30 casiers, il y a secret, maï, donc 0. En tout cas, papa, ça n'a tout pour voir les bandes. Je n'ai propre tout pour voir les bandes. Pour s'abonner, pour landa, il faut plus. Pour que mon âme, du début jusqu'à la fin. Vraiment, merci d'avoir dit ça. C'est bon. Vraiment, merci na nyonso oyo bazalaki na marche ya bana Chine ya propre okolo tonga aboye bana. Merci na conseiller spécial ya bana Chine ya propre. Merci beaucoup na bana Chine ya propre partout dans le monde entier. Merci na autorité morale ya Django, conseiller spécial ya bana Chine ya propre ya Kabo Mwamba. Merci na yo yondo salaki ke biso info plus to za tukita bana Django awa siko toza na couloir où est le point de chute, il y a pas de Chine pour par rapport à marche, il y a Mokolo Tonga, Akoye, Banano, et l'autre aussi ici. Merci vraiment, n'a pas une seule Rolanda Bisso, partout dans les mondes entiers, Info Plus, partout dans les mondes entiers, par contre, Rolanda Bisso, na Congo de filles, merci Nadino, merci, Nagosenga toujours, merci, na Kabo Mwamba, autorité morale, il y a Django, Oyo a permis que Bisso, Tokita Awa, Lelo na Django, Tolongo vraiment, Tangatinga, na Longo vraiment, na Lukunga. Na ile loa na Django kona kuasisi na marche ya bana Chine propre. Merci na autorité morale ya Kabo Mwamba baeneso bokola metso bana Chine bana Django nyonso bana Chine nyonso bokola na biso na partout dans le monde entier. Vraiment marche na bino ya bana Chine propre pour ezaki organisé lelo le 20 septembre. Donc point de chute nango ezali awa na couloir Kimbuta. Merci vraiment aux ala branché na Info Plus. Olingi Otala émission Yakambangu Info Plus Roro aïe na cliquer na koti YouTube na tala Info Plus Roro pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso ezaleka Info Plus tala pe mona Info Plus